Ma mission TV, le miroir du monde. Le ministre, ça est le peuple, c'est la population. Quand il va sur l'État, quand il va c'est le peuple congolais. Seulement, quand il va sur les barrages, c'est le Kangayo. Donc, Fatih a répondre à la base, Fatih a répondre à la base, et le mot, na directeur bien, moi, je vais faire parce qu'en 2023, on continue à inviter la caméra, on continue à Fatih bien, on va faire le running. Quelles que soient les conditions dans la coalition de FCC, ceux qui m'appellent, c'est de dénoncer en haut. Quand il va sur l'État, il va se retirer les mains, tout le monde la barabara. Fatih, il faut déboulonner au nom sur l'État. Azala Yakash, Azala FCC, Azala AA, Azala BB, Azala CCC. Partenaires sont là, dans la coalition. Quand il va mbongo, Fatih Kangala Bisobatouana, Fatih Beton, Feka, Osara Modé de Tobe Mikolo, Salam Moussano, Pemena Mokonsamboka, petit frère. Moussala fait que ça concerne la 4 ya moko voto betele maboko il faut les gens tenir le monument nga sa vivant tenir le monument fait monument fait que les na 4 ya coalition ya cash tala ba on a moins de 60 députés mais dans 23 ministères tala PPD muninga na biso comme ministère à 5 députés à combien donc moi na mboka peut-être mère arosala musala kitoko na kati ya pembe na mwana mboka na biso Fati arosala musala kitoko puis asa ozo contrôler kitoko ako contrôler musala mo konzamboka parce que mi ba na posa fait kalonga place wana mi ba na posa ba diaboliser fait kana Fati mais fait kana Fati baza ensemble ko simbate ba ko kokate ça nazo pesa ka mo konzamboka ba merci ebele ona musala kitoko oyo azo sala ezo monana oyo ko boya ngo vraiment sala mokili na ye pona misu boye kaka mwa oloba ebele ezate ezomonana topesa eka ba merci na président Kamere ba continuer musala toza toujours sima na bango toko soutenir bango à 100% tokende liboso Congo ko réussir toko koma lokola ba pays wana o bayebi. Ma mission TV, le miroir du monde.
vraiment na bande ko tout bolanda biso na ma mission TV chaîne à référence na pesimoso ba mbote partout dans le monde bozali côté la biso lelo na Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo toza awa na palais du peuple eza vraiment ya koinda biso tout au monde qui ndé gouvernement et bimaki ba ministre wa bimaki alors chaque parti lelo ba vraiment ko tika batu na bango na palais du peuple eza lelo ya koinda toza vraiment na souci ya mboka un jour Congo na biso ekende liboso ezala pona bien ya batu oyo batie bango ba ministre te mais pona bien ya population nyonso alors merci nazana tulengi bazali awa mbote tulengi mbote ndeko Martin na moni lelo INC boye tellement ebele kotika batu na bino ya parti au cher ya mwana mboka Vital Kamerhe na lingi na nous éclairci batu sentiment au bozana ngo lelo na palais du peuple lelo non sentiment makasi parce que Vital Kamerhe azali ramode Fati azali Fati béton le lot de l'arsi force na biso na INC te mobiliser o ezaka soutien ba moto cycliste ndé te ko comparer ministre na biso il faut ba investir bango ba basi même musala ya mboka pote mboka ke liboso bato le bebele loyo kotange comme ofele o déjà kabila ndo kabila partenaire na biso abwaka ko secteur yango mais biso lo Fati na mboka feka on a robé na mikolo yo ramode le loyo ba secteur yango le loyo kotange comme ofele ku déjà na konza mboka ba basi yango azali toujours ba complet. Alors, sentiment les Arabino Léoné Bokoti vraiment, est-ce que vision ya ba ministre au babimina INC et kozalani pour na bien ya souci ya population? Souci ça que non, Facha Lobaki mo konzambo ke o nyonso akozali banda ya constitution za libanda ya ba corps remettre signé qui a apport d'un ministre bato bazali bana l'éternel na bango kanga bango. Donc yo ministre ça est la peuple, c'est la population ko iba mosola l'état te ko iba monga mboka te c'est la peuple congolais. Ce gars mai ko iba mosola ba rasise ko kanga yo. Donc Fati a répondre na base, Fati a répondre na base elongo na directeur bien mwana mboka Vital Kamerhe parce que 2023 ba retourna Vital Kamerhe ba retourna Fati bien bango ko zala le rani. Quelles que soient les conditions dans la coalition na FCC, ce qui m'a bezali to dénoncer yango. Oya ko iba mbonga mais sur l'état biso ba to rotielema to na la balabala. Fati il faut déboulonner on na so iba sur l'état. Azala ya cash, azala FCC, azala AA, azala bébé, azala CC. Ba na sona to la coalition. Oya ko iba mbongo Fati kangela biso batwana, Fati béton, Vekan. Osara modèle de Tobengo Mikolo, Sala Moussano, Pemena Mokonsamboka, petit frère. Alors, tout le monde c'est comme si moi, Namboka, Vital Kamerhe, a osé le côté, Pemena, président de la République, Azo Salabou, Azo Kosae, Azo Salabou. N'a ligne au clairci, Batutu, est-ce que Baïdé, Batunde, Batubalobara? Omoni, Vital Kamerhe, Aza le rôle à Josué, Batamona, dans la biso Fati, on a bien à béton. Bami ba bato alimbo manga soleka musala feka sa ko sana kati ya mboko foto betele maboko il faut les gens tongele monument nga za vivant batongela monument batongela feka monument feka lelo na kati ya coalition biso ya cash tala ba députés on a moins de 60 députés mais tozu 23 ministères tala PPD muninga na biso asi combien ministère azan 5 députés asi combien donc mwana mboka Vital Kamerhe a kosala musala kitoko na kati ya pembe na mwana mboka na biso Fati a kosala musala kitoko et puis aza ozo contrôler kitoko a ko contrôler musala konzamboka parce que mi bana posa fait kalonga place wana mi bana posa ba diaboliser fait kana Fati mais fait kana Fati baza ensemble ko simbate ba ko kokate donc to ko boni makasi pona fait kana Fati que non asa musa kitoko mena mo konzamboka mo ngeni liboso lelo mo lelo classe comme fele o ezaki pendant classe comme fele o to moni pendant régime ya biso Mobutu to futa ba prime de 1997 régime Kabila to futa mon ba prime mais le loyo classe se ngwe fele na bekol union sur l'état na bekol sur convention catholique classe se ngwe fele donc on na peuple congolais tinda ba na otango fele ba kozwa alors bino bina 2023 déjà beaucoup postulé mais koto IDP salobi babi Fatinde 100% Fatinde Makambu Fatia ko sala 10 ans en République démocratique du Congo ou bien 30 ans ko sala mais koto bino bobi 2023 Vital Kamerhe a ko postulé et ko zandengeni yo kande ko ngai to na kata coalition cash IDPC et c'est donc la coalition catholique et quand même dans mon mboka Fati comme mon mboka mais en 2023 c'est pas porter Robert Telengo ah tu as investir gouvernement na biso tout le moment porter tout dans quatre accords de signer quatre accords ya Eurobia o ezali ya tabuti ba so bien mais ah tu investir tu investir ba gouvernement na biso tu c'est moi mboka Ilunga tu c'est moi mboka Veka tu c'est moi mboka Fati Lombo
gouvernement oyo pour te peuple na poste vraiment il a qui mingi de la kokita transport kokita ba ko akolia kitoko INC Pepe Asika INC 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 Ah, tomoni bo sepeli base sepeli maintenant ba ministre o ba kobima ba sela ne population musala to boyi ba marche ba tout ba marcher to boyi ba tout ba tumba ba pine to lingi bo solo bo moko miyibi ezalate na mboka na biso pona gouvernement oyo la rebelle mo ya suka biso to ko sala politique lokola ANC na mboka neso ba na mboka neso mandeke son que se repose à paix omoni partout ANC na Afrique du Sud basa na kata majorité mais ceux qui m'a baissé ba dénonçaka to ko sala politique oyo ya 21e siècle to ko sala politique ya kalatia ba kengo ta mabutu te to na kati ya gouvernement to na kata majorité ceux qui m'a baissé faut dénoncer yango na par exemple moko o maki ndenga chanti ngo ba nomaki ba bukumese biso ANC to temeke le kwana même aujourd'hui que soit député ANC tito que soit ministre ANC ba IDPS soit celle ma baby so ba to dénoncer yango to ça pour la peuple 2023 ba kotuna fati ba kotuna veka ba kotuna ni obe mina kuté ba kotuna ni na imité ba kotuna mwana mboka veka na mwana mboka fati le moto benga ba jour oyo beton maboko pona bango. Alors merci bomoni Douglas Tulengi donc base ya INC mobimba toza na palais du peuple ba eko tika ba ministre na bango ba eko soutenir vraiment bato baza na parti na bango mais souci na biso ezali Congo il faut kende liboso makambu nyonso il faut changer kimiyibi to boyi na ba ministère donc mboka il faut kende liboso bato il faut batanga ba lia hôpital dollar ekita to boyi ba mabumu ya ba ministre o ba che bango o to boyi. Merci vraiment na peuple nyonso balandi biso mingi omoni abasa motocycliste eza motocycliste obe osadere na yense bango moko bayaki lelo bani ba soutenir gouvernement na biso ba seulement moko avité ka maire longo na fati nde baye ko soutenir gouvernement biso donc bonne chance au gouvernement bonne chance na peuple congolais to la calme bana ba kotanga ofele donc so gouvernement bimi de la kokita bandere kokita tokobala ba professeur métier ba kozwa salaire kitoko tout tokosala yango ba peso ka chance to traîne à 4 ans. Et c'est belleté. Mais toi, si on fait ça, déjà dans 7 mois, et là déjà par le peuple, tu m'as dit Fati, na mon amboka vite caméra. Alors merci vraiment ma mission TV, chaîne de référence par toi, télévision partout dans le monde. Ma boko déjà tout l'engi pesa numéro na yo. Non, numéro. Avant na pesa numéro na ngai, on sali cordon à motocycliste. Asa cordon motocycliste na simbi association motocycliste na oba na INC. Donc numéro contact ezali plus 743 380 25 63. Plus 743 380 25 63 numéro na compteur so bengo rejoindre mais ozali cordon motocycliste moi le baye et ça moi bien loba na miso tulengi atala yo vraiment pona lelo nde boyo tika batu na bino ya INC nde toza na biso nyonso toza mobiliser toza pe makasi c'est-à-dire nde toye lelo boye toye ko soutenir ba ministre na biso babimi ya cash mingi ba o ya INC toza sima na bango pour soutenir bango na baction nyonso bazo sala yango sko ba montagne nyonso bango balobi lelo toko tika ba ministre biso ba ke assemblée bango moko te sa ke biso to zala yango sko bango nyonso na nzela ba bi ke non lelo esika ba ozala biso to zala esika ba olala biso nyonso na bango elongo toza na bango na nzela to tika bango te esika nyonso ba ozala toza wana ba yeba ke non biso ba montagne nyonso nga ko donate ilunga na za sima na ba OK ba bo poussa malembe bo mo di Jarafata te biso ba montagne NC toza na moral toza na ndenge na solana bango nyonso baza calme ndenge na zana ba yebi ke non il fallait baser la calme pour vision la à 2023 INC majorité vision la à 2023 INC majorité wana nazo siré que non na couche ya ba montagne ndenge baza wana na basi na bango na bango baza ba majeur 2023 biso to pesa vie ka majorité na INC donc eza IDPS te bino de INC nde toza ba jeune toza makasi biso ba montagne toza wana tozo nazo sensibiliser na basi na biso nyonso toza mobiliser que na ba semeki na biso 2023 caméra majorité. Merci maman olingo baksanini mama tomoni ensemble na bande kwa INC na lingi au clairci ba tout le na pas du peuple tomoni vraiment ba kinois ba telemi ba bimia. Naza membre ya INC, je suis cadre à l'INC. Et là, on a une kobakisa nazo pesa ka mokonza mboka ba merci ebele. On a musala kitoko o yazo sala ezo monana. O ya koboya ngo vraiment sala mokili na ye. Pona misu boye kaka mwa olo ba ebele za tezo monana. To pesa ka ba merci na président Kamere ba continuer musala toza toujours sima na bango. To ko soutenir bango à 100%. To kende liboso. Congo ko réussir to ko koma lokola ba pays wana. Oh ba yebi to pesi ba merci belé na mukonza mboka. Alors merci vraiment na bande ko tout na niveau Afrique du Sud. Obotala biso maman Meda
foloté oh vraiment solution maman mais da foloté na niveau Afrique du Sud toza toujours ko betama solo ya mboka na biso na sibino bande kwa diaspora bota la biso ba président Chikito Mushashino na niveau ya France ba Moro Bombito ba Bing Ching ba Pablo Sita l'économiste toza toujours ba maman Anto Aluta na niveau ya Bruxelles Nzambe ka toujours asunga mboka na biso ensemble na Martin Engi vitesse affiser ngai wana nazotambola na micro pour la sabino vraiment ba réalité tout ezoleka na mboka na biso ba ministre ba bimi eza pona ba famille na bango te mais baza na souci ya population toza na besoin na bango te to mona ba voiture to mona ba nini mais to na besoin ya souci ya peuple alia atanga asala musala ezala souci ya mboka momba. Alors merci vraiment ma mission TV chaîne à référence bozala toujours branché na confiance union sur bopé sarabiso Martin Engi vitesse affiser. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.